sikoyo tozofongola nzongo na biso totala soki mbika na biso ebeli nanu te. Mama baby moni mbika na biso oyo ndenge totiaki nango na moto totiaki nanu mungwa te nazobeta se te totiaki nanu mungwa te toboyaki kotia mungwa parce so totie mungwa na kati ya kopanza mbika yango totiaka ye na moto boye toya kotia mungwa nsima mpona bambuma etikala ya mibimba. Cuisine eza art lokola ndenge omoni moto atongi elamba na ye akokende atie billet asala dessin ndenge biso mpe todesinaka na kati ya nzungu na biso ya biloko yo moko bokomona ye tokokoma na suka. Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Mbote bandeko balandi ya Congo Tek Tek kaka lokola momesano ndenge tolobaka toujours lokola momesano ndenge bomesana kolanda cuisine africain lelo toyepa ya mama José Kabemba abengaki biso pona kolakisa biso cuisine ya kitoko abombeli biso pona kolia na mokolo mwa lelo. Mama José abombeli biso eloko nini? Mama José abombeli biso mbika bacha na mbisa kokauka mbika na mbisa kokauka nde cuisine ya kitoko mama José abombeli biso pona kolia na mokolo mwa lelo tokokende biso nyonso elongo pona epa ya mama José koyeba lolenge nini mama José azolambela biso mbika na bisi ya kokauka tolanda. Mpona mokolo lelo nabombeli bino mbika basangisi yango na mbisi ya kokauka oyo tobengi bungusu. Tala bino moko na kosangisa yango tobandi na konika mbika ekotuta yango na liboka mpona kosangisa épice na kati wana totie tomate totie matungulu totie ba ai nsima toye kozwa yango mwa liki mpo epanzana te. Momoni moko mai ndenge ezotoka naboyelisa yango na mpo mbika ebelaka noki te yango na liboso natie nano mai ya moto etoki yango na ebo ebela nano nakotika yango ebeli boye nakosala 15 minutes. Awa mbisi nazopona mpona kosokola kolongola bamwasa te na milinga ezala na mbisi nazolongola baposo nakotia baposo te mpo mungusu azala na baposo ebele naza bezwe kaka na misuni nakolongola bamikuwa nyonso to nakotika kaka na misuni ya pamba mpona kobongisa parceke tala kaka yo soki otie mbisi oyo moposo na ye ekozala kotonda nzungu na baposo moye mbika na biso ebima kitoko ezali te. Sikoyo tozofongola nzungu na biso totala soki mbika na biso ebeli nanu te. Mama baby moni mbika na biso oyo ndenge totiaki nango na moto totiaki nanu mungwa te nazobeta se te totiaki nanu mungwa te toboyaki kotia mungwa parce so totie mungwa na kati ya kopanza mbika yango totiaka ye na moto boye toya kotia mungwa nsima mpona bambuma etikala ya mibimba. Azali kobongisa épice na ngai mpona ya kosala nango mbika ya kotia na kati ya sauce ya mbika na ngai. Moni naza na ciseau bato mingi ciseau ezalaka na mpona bacouturier mais biso mpe na cuisine tosalelaka ciseau mpona kata ndembe na ngai yo moko omonika ndenge nazokata oleke nakata nazoka na mbeli te nazokata yo moko omoni kaka ndenge nazokata nasengi na baninga na ngai mpe omona mpe bokata soma mpe basizo na ngai edaka ngai na bakokata legime na ngai sibulete oyo andi kokata na kokata tomate na ngai na ndenge moko ya na lanière tobengi yango na lanière po ezala na forme mpo cuisine eza art. Bino moko bozomona nazopesa yango fo na kati yango ya modele moko na bambeli mbeli na ngai eza tranchant
awa mpona décor ya kitoko tomoni ciboulette ndembi na biso tozwi ya pembe parti oyo ya pembe wana tokotia ye na milai boye mpo abunga mpenza na kati mpenza ya sauce na biso te tokotia ye mibimba mpo asala décor na kati ya mbisi ya mbika na biso. Cuisine eza art lokola ndenge omoni moto atongi elamba na ye akokende atie billet asala dessin ndenge biso mpe todesinaka na kati ya nzungu na biso ya biloko yo moko bokomona ye tokokoma na suka. Tozali na poivron nyonso ezali kaka mpona kopesa goût na biloko na biso to ya elubu ya biso ya lelo mbika na mbisi ya kaka ya mungusu yo moko omoni tala kaka ba art et décor. Nazobalola mbika na biso mpo nata soki eziki na se awa nali nazwa moko napasola na kati sana nano ebeli na kati natie bakisi na ngai po ebela na mbika nzela moko yo moko bomoni décor lokola couturier atiaka billet na elamba ngai mpe natie babillet na ngai ezali tomate ezali bandembi ezali matungulu sikoyo nazali kotia mbuma ngai ya pilipili atie mbuma na ngai na banzete natie mibima toma ozomona badécor na ngai na kati ya nzungu ebela mbala afana ya kotia mungwa na mafuta na mbisi elegime etoka nani tobengi yango legime mpo ndenge ezali bokokolia yango ata tomate eza te pondu eza te na pembeni okolia yango kaka balegime wana olie yango na mbika na esa lokola legime etonga nzoto tokosala 15 minutes mpo totia mbisi na biso totie mbisi na biso toye kobakisa mafuta na mungwa babebi omoni ebiso na biso ebeli sikoyo alingi nabakisa mbisi na ngai awa nayi kobakisa mbisi na ngai mungusu na ngai moko bomoni natie mafuta mbika alingaka mbika na biso ekokasaka mafuta tolingaka tokosaika mafuta kaka moke nakobalole makasi te nakobalole kaka nde omoni nazobatele lokola liki mpo apanzana te nazobalo malembe yo moko ozomona ndenge nazobalola ye mbika na biso atikali kaka mibimba na bali tokotia ye mungwa na suka baloli ye moni ke mafuta eza mingi te ekomi koboya bagrese oyo bavene oyo asali ba AVC asali likolo ya bilia mafuta ebele zotia mungwa mafuta moke kaka moko omoni badécor na biso ndenge tokataki mibimba mpona toetikala epesa baesthétique cuisson na ye siko tose 10 minutes po tokitisa totia na mesa mpo tolia ye mbika na biso tokoki kolia ye na kwanga tokoki kolia ye na fufu tokoki kolia ngai naliaka ye na loso mpo aliaka na biloko nyonso te soki nayisili ke no so olambeli papa boye akowumela makambo ya prostate eza te tobengi yango na français graine de gourge azali koprevenir maladi ya prostate nzungu na biso ya mbika tofongola totala ebeli yo bomoni ndenge sauce na biso ekauki sikoyo tozali kokitisa tosala botolia nango ofo na biso sikoyo pilipili na biso bomoni mbika na biso ndenge etikali mibimba epanzani te décor na biso ezali piment tolobaki ke kolamba ezali art moto azali na façon na ye ya kodekore moko bomoni totie pilipili wana mpo apesa mwa sunga mobo atoboki te po totikaki ye na nzete
oyo to balona na nino na esika na mabele esika yango eutaka sikoyo tokoki kokende na mbika na biso na mesa bandeko na biso baluba balinga fufu yango wana natieli bango fufu oyo tokoya tala kaka eza misuni me fufu eza moke mpo toza besoin ya kolia tozolia biloko na fufu eza fufu na biloko te me ezali biloko na fufu bino moko bomoni tokomi na suka ya elubu na biso mbika na mbisi ya kokauka mbisi na biso na mbika na biso tolambaki yango mpona kolamba mbisi na biso tozalaki besoin na mbika na biso tozalaki besoin ya mbika tozalaki besoin ya mbisi ya kokauka tozalaki besoin na baépice épice yango totangi tomate totangi matungulu totangi ndembi na pilipili na banze ete bauti kolanda cuisine yango ya kitoko makasi oyo mama José abombelaki biso na yebisaki bino ke ya cuisine moko ya kitoko na lolenge bomoni mama José alambi mbika na ye na mbisi ya kokauka expliquer bino malamu pe alakisi bino ndenge nini balambaka yango pourquoi mama José azolakisa biso lolenge nini parti na parti mpona koyeba koyokola pe ndenge nini tokoki pe kosalela bapapa na biso cuisine ya kitoko ya modèle wana pe kolakisa bana na biso ba jeune fille na biso bandeko na biso o bazokokola pona bayeba lolenge nini ya koyeba ko entretenir ba mabota na bango pe ba famille na bango to foyer na bango na ngonga oyo elongo bani tango bakokoma na ngonga ngo yango natiki bino nyonso bolieme ulamu na bandako babino pe na pesi mbote na boss de boss Sibu Mutombo na pesi mbote na Meti cameraman wazosala ke bilili wana bino bolandaka yango botika la malamu tomonani na mbala ya sima Congo Tek Tek TV ya Sibu Mutombo Congo Tek Tek TV ya Sibu Mutombo Inanyese na Congo Tek Tek mama ya Sibu Mutombo